franchement, baninga, nazo comprendre ce qui se passe na bana poto, hein. Biso ozala biso na Congo awa, toza na problème na moto moko te, hein. Nga nazawa, nazo bunda na bundi banda Laurent Désiré Kabila mutaboto la nga bandako. Je vivais bien, hein. Pour ceux-là qui me connaissent, je n'étais pas un mendiant ni demandé, j'étais un PDG de mes entreprises, hein. Je vivais bien, pour ceux-là qui me connaissent. Batebele, bakoluka vie na poto, mais biso tozui vie awa. Mais nazo kama trop, moi petit ceux qui Fabien Kusanuka. Yango yo moto abandundu yo soko za moyaka nde eza nini. Donc ko respecter sous batote. Lokwa bozolinga ka bozwa ka pouvoir na makasi, mais boko za pouvoir te to c'est la 5 ici là boko za ka pouvoir soki nzambe za na bino. Po biso tout ko la pouvoir, ça te otikela ka bino. Comment expliquer que Fabien Kusanuka a sa l'émission abanda ko dénigrer ngai? Yo bina yo kokani na ngai yo kama moyaka papa mbo yo kokani na ngai bo. Hein? Yo bino linga otumula bato ka boye. Nga na bundi 24 ans pour récupérer bandako na ngai. Yo zalaki on a kisa soyeba makambo lekaki. Wana sonité yo ma petit Fabien Kusanuka ba mission no moto alo kuta mo yibi. Yo na ngulu boza ndenge moko. Hein? Yo na mama Denise bozali kamunini. Soko za makasi. Yaka wana kisasa ko ndobundisa mama Denise kuna na Mongalem. Lokola Facebook be ba réseaux sociaux pesi bino moyen ya koloba ofele. Yango na siko tout déjà ozui moi micro no vandi okomi koloba na bato makamo pam. Hein? Esi yo bino za sonito yo ba émission no salaka lokuta kokosa bato. Hein? Okoka sonité peza yo moi Fabien Kusanuka so ki kwanika. Kibandundu Mathieu tina mutu jalousie yango na bino ya nini na Félix. Boze la tour na bino bato abandundu, boze la tour na bino bokozwa pouvoir. Tokotala bino tokosenga pe bino rien. Loka za buza mitema mabeki ndoki bwe. Tokotala bino ndenge wana. Nga naza na Félix, so mo nga nazo landaka epesa nga pouvoir sala nga bo. Na otaleka. Nga landelaka mutu te banda na koli na bandi ba faire na ngai moko ti lelo yo. Je vis avec mon argent na senga motelo côté. Yo koko bunda ndenga na bundi na balio nyonso wana pona ko récupérer bandako. Lenga la récupérer bandako mama Denise na mbai na ye ba komaki na présidence de la République. Na botola ki moko wana si tozaka est-ce que yango bino bozana likunya na famille présidentielle poni. Likunya nini moninga azui sepela zela tour na yo tika poto yaka wa osala okoma député otia candidature okoma président de la République comme ça total ndenge ko gérer. Petit Fabien yo kama petit papa mbo yo ko okokana nanga wa bima. Hein? Ba réseaux sociaux ezoko sabino hein. Ezoko sabino pena so pena to kuta ino pena bo fara pena yo okoloba nanga. Hein? Yo kama muyako yo si yo pena okoloba nanga yo. Même Félix wana yo zoko dénigrer na mwasini yo ko oloba na bango. Même les bazaki na poto ava comme na pena yo ko oloba na bango. Boyebi oyeba ki papa na bango te. C'était un millionnaire hein. Yo ka sebiso to soto komi na pouvoir to koya oluka mapa to oluka bandako ko vanda to koya oluka ba mituka. Toza déjà na biloko nyonso wana bandako na mituka na mbongo toza nango. Yo leka na tele yo leka olobake moki azwi ndako wana mama Denise mutasalaki po azwa ndako wana siko bazo négocier po atekela yango bayebisi bino ke mama Denise aza na agence immobilière na Kisasa aza na besoin ya bandako. Hein? Oza même na sonité yo moi Fabien Kusanuka ozo quand même sonité pe na moi nyanga kata muyako yo. Dala bino boluka bato na bino o boswan sa soki ngai ngana za moto adu TikTok. Maele nini ngo yo za na ngwana bino bayaka bo gérer ville ya Kinshasa banda bambula na bambula yaka na notala gestion na bino bayaka wana ville ya Kinshasa.
Boza kaka bino ba yakamoto bozo gérer siko ville à Kinshasa. Ville mabulu, ville mabe, donc il n'y a rien donc ngana ko imaginer te na comme président de la République na pesa muyaka à gérer sur ville à Kinshasa. Kimbuta zala kia ville salité l'autre côté. Oyo pe ayawa salité l'autre côté. Oyo pe zala donc boyaka batu moko nazo comprendre bino batu abandundu te. Na comprendre bino batu abandundu te. Oui, mais la classe bolobaka. Mais si le plan pratique. Si le plan pratique, baninga baza si le plan pratique ba osala makambo ya minene, mais bino kaka français ngana za boye naza ozani français ngo nini. Ngana beti français ngai moko pe na komi la place ya ba avocat. J'ai travaillé moi-même et j'ai gagné. Avocat moko ta ko osenga ngambongo pona dossier wana. Parce ngai moko na gagné na komi na sali requête na ngai moko na déposer ba examiner ngo ba déclarer ngo fondé. Babani ko misa bato na ndako yo lobaki Maman Denise est-ce que bango bayebi makambo bandako Maman Denise qu'est-ce qu'elle a à voir hein ba proclamer biso na 2018 ba rendre décision 2742 RC na Cour suprême ba restituer nga bandako nyonso tout. Quel est le problème de Maman Denise là dedans moi si ya moto bozuye yo moi si c'est biso toyebi moi si note bolinga kaka basi ya baninga kotia miso na bango koloba ese biso toyebi mwasi no hein Maman Denise ango asali bino ni ngakutu natikala ta komona ete natikani kosola na ete nazani na numéro ya téléphone nazani même pas na envoyer na ye spécial pa na bozo tia makambo Maman Denise po basa po ba ina nga nazana bango problème chef de l'état ambinga une fois to solo ne pe esila wana. Boni bino motema mabe na mwana ya kulutu boy kulutu sa ke ipe asona me botika mwana na asa musala yo be bota mwana na yo akoma président de la république comment bino ba ya kamite mama bebo bonika ba vie ya baninga kokota makamba baninga ville ya Kinshasa yango bino ba ya kabozo gérer yango yebisanga nano état ya ville ya Kinshasa poto ndima bino ke bino boza mayele état catastrophique avenue Bokassa ekufa banda aéroport andoloti yo bima ville okolekate ba mama bayaka bache ba mama na bino bayaka na banzela tout bazoteka partout moyaka lingi komona place muta epana ngali boso alopango na ngande na vanda na menace na bino na kokuta azoteka epana nga ozwa film yango ne pana nga zaka propre mais epa ba voisin partout moi ba parasole bayaka boche po boteka ka ba unité bosa na sonité bino boyebi ko gérer mboka bozo luka boko soki bino bozui présidence mboko oyo edindi ekufi libela musala bino musala musala ya pusu botiki musala ya pusu ningo koma ti sikoyo okoma ti oya kosala oya kose comparer na nga pona ye Maman Denise apesa nga 2 millions est-ce nga nazangi pesa 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars ndako wana eza quartier des ambassadeurs eza na prix wana te wana banda ba 10 millions 15 millions de dollars siko bozo minimiser nga lokola nazawa nazo de la 2 millions de dollars yo somo na 2 millions de dollars tuna ngai nde mokolo ba 2 millions ba 3 millions ba 10 millions de dollars moto na mona yo gozo 2 millions de dollars hein yo sozo mbongo na vie na yo yaka wangana lakisa yo mbongo ngana zana hein yo ko minimiser nga Maman Denise kuta zolinga apesa ye moi 2 millions ou 3 millions négociation za ngana na Maman Denise ngana ko mona Maman Denise c'est la femme du président de la République nous la devons du respect oko vanda to la muki na toka Maman Denise na monoko benga ka kombo moi sina yo nga chaque tonga na benga moi sina nga komo na Yolande soki na la muki chérie ça va na soyi na makambo tous les jours chérie zanga na benga ka pe Yolande te j'appelle ma femme toujours chérie hein ouais moi c'est muyaka benga kaina hein bino ba yaka boyebi même ko lingate hein lokolo yebi ko linga yo moi c'était okomika na moi c'est Félix Tshisekedi asali yo nini po sala nga émission olo bananga makambo bozo bangala za na makambo ya bino te ndako yango nazu ezakuna nazo zila gouverneur Banque centrale a libéré parti mususu ndenga na kono vanda wana esika ngwe kasa nocha ambassadeur ambassade ko futela wana singa bano vana ndako yo bino bo mona nga pezelo ko ni o mona ngo kwa bino hein moi ba petit ba boy maso na poto est-ce que moi je suis comme vous hein
Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, j'ai habité dans cette parcelle pendant la Deuxième République. J'ai quitté la parcelle parce que Laurent Désiré Kabila avait voulu me nommer ministre. J'ai refusé. Il a demandé à moi de Congolais de me chasser. Et j'ai lutté pendant 24 ans. J'ai récupéré ma maison. Et maintenant, je vais vendre ça. Pourquoi? Je n'ai pas na âge nanga au 65 ans na ke noteka ka bandako na sina teka bandako 7 pour na vivaka na prison ba no kanga mais na tika lo so mata ndako moko te siko na bando récupérer bandako nanga na teka lisusu pour faire quoi avec ça? Est-ce que je manque 2 millions ou 3 millions de dollars? Je manque ça. Pourquoi bino li ko mi kumisa ka boy to mona ka bino yo za na mbongo peza ko lekanga yo na vie na yo oza na mbongo les mêmes maisons ko produire nga bambongo belé des millions na place ya koteka. L'État a dédommagé, comme on l'a toujours fait. Yo zana mbongo le kanga yo moi petit Fabien qui soit nika koloba pamba. Bino bozu moi c'est un président comme cible pour l'année. À l'équipe bino na kitoko, à l'équipe basi na bino. Yo koloba okoloba bino ko ozata na maîtrise na ngote. Ozo kwa moi document ko boy. Bino ba ya kapeza bozo kwa mwa bandoki moko boy hein likamuni hein vous avez désolé hein émission no batolanga na poto balandi ngana za na ba militant na poto te nazana ba représentant na ngana poto. Nous sommes trop civilisés. Mon parti politique, le MDCO, est trop civilisé. Les militants ne dérangent pas les présidents des autres partis politiques. Moi, je suis président des partis politiques. Je ne suis pas ton ami. Tu ne peux pas te mesurer avec moi. Poto esa lani. Poto batieli bino mama na corona bozo kufa na bité soki opoko kufa na corona. Yo que nous allons mission mobimbo que nous lobananga ba bozoba ngai eske nazana oso moninga ba makamo na pesi historique ya banda ko wana na expliquer ba tunyo surtout puis je me suis tué donc na ni suko ba makambo wangu wana te parce que na sina gagné na banda ko exécuter petit à petit yo suko que nous lobananga bozoba Fabien qui soit ni quoi so qui guani ka so ki nani oza mutuno est-ce que mutuno opene zo ça ozo provoquer bato nyonso tu o moni ki yo kokai na bango yo kokai na na opposition yo o memela matungulu saki biso to nommé matungulu to tindie na Abidjan na Bad yo porte malette ya matungulu yo mo apporte malette ya pamba yo kwa kote ma pepe nanga polo bananga eloko nini vraiment ta bino moko bana Congo botu na Fabien qui twani koyo muyaka moko boye moi elongi misisa lokola soki moto azui soki corona est-ce yo za na corona te par hasard de quel droit ok nokolo bananga mama Denise motabimisi bato na ndako wana po moki atekele ndako bayebisi bino ke mama Denise aza na agence immobilière azo botola bato bandako po est-ce que soki mama Denise aza na besoin bandako Tshisekedi wa mulumba bokilo na tiki bandako ok nozwa moto akopekisa aza te soki pe alingi akosomba ndako na Gombe ukwa bato apa pamba kutu yo bazaki ata na mbongo te bazali sima na biso bakomi ba premier ministre basombi bandako a merveille natangelo bakombo ba pauvre kutu ba pauvre pena bakomi ba premier ministre na Congo basombi bandako ba tie ba compte ya banque kuna sa bino bozali yango bazolesa bino nango batinda ka bino po bofinga bato yo kokokana na mama Denise même moi si na kokokana mon bali n'a pas président de la République. Vous devez dire respect au chef de l'État et à sa femme. Qui journalisme au salango, tangeranga. Makaba journaliste. Ceux qui ont ébi que mon gamin koloba, yo za journaliste à wap. Mon salango il faut pas réglementer mon salaire journaliste. Journalisme ango peza ya bino ya modèle nini. Oya ko finga ka bato. Ka ko kosela bato makambo, ko kosela bato makambo, ko kosela bato makambo.
Maman Denise ngana eto kota contact mokoloni pona yebisa yeke bimisa bato na ndako nateka ndako poni ndako wana ndenge ngo ekasanja asali même soki abongisi me ngana bando vanda wana je préfère kutu ndenge ndako na ngai ezalaki kende ekomi sikoyo. Est-ce que moyaka penza aza na goût ya kobongisa eloko ya bien ndenge asali wana pembe na piscine nanga babiteke nazali na kanda vyo bokomi kaka makambo bandako wana bandako nanga na soma wa 1996 yo na 1996 nana ngo ayebio ayebaki yo et puis yo ko tema peza nanga moki ya olo bananga dala ki poto ko sabino te poto ça ne repre bo bandai ko yiba ba chèque na poto bozo sa makambo na poto ba mindele ba tsheli bino ba ordinateur ba bokomi na bino ba pauvre yango bokomo pona métier journalisme biso to yebite ngana yaki na poto wana kombele bato ngana zo dépanner na poto ba pauvre moko bazana bango na rien yo la kisanga poto esalanga ni poto ko sangani je préfère vivre dans mon pays que vivre na mamboka bapa ko mandiaka ko ba futa bino salaire par mois bo sala bino misala te ba futa oka salaire ya pamba muyibi wa ba miyibi nous ici on gagne 100 ou 200 dollars par mois et kokiwana mais nous travaillons dire vous ne travaillez pas au cas on dit m'appelle on te paye bozana sonité vraiment bozana sonité botiki Congo yo baby bino boko bomba na poto bolia mbongo bato pe na mbongo wana nde osaka nango ba télévision osombi mo caméra na yo siko komo sala nango ba voiture ko finga bato Fabien Zambala suka ko kotsa komo na ngana makamuno ngana yebi ote na kotsa ko monoko nange ko tanga kombo no te nazo tanga ngo siko po zamu yaka loko zamu yaka tika yako tala bande ko no ba yaka nde ba o gérer ville à Kinshasa bino boyebi ko gérer ville na koyebisa Félix aluke la gouverneur a vu le problème a bengana bino bayaka boko gérer mboko te bo BBC Congo bokomi koteka kaka ba pousse boulevard 30 juin moto apusa kotambola kuna ndengini kasi musala na bino za pousse yo koma tiesi kama Maman Denise azali mais pousse nano otiki pousse na yo otika pousse na kuna soki na maluku soki wapi o koma journaliste yo otanga wapi na école ya journalisme bino so komi ka ba journaliste otanga wapi otanga place ni muninga na bino ndeko no matungulu wana sie wana ke na bad soki biso to no makaete aba azaki aya wazangi ko awazanga kutu na mbongo singane ayaki kokota na dynamique de l'opposition ngande na approuva ki akota bato baboya ki kutu na bine tike kaka asala ka opposition akota na dynamique de l'opposition to adopter ake ko sala ba aventure na ba ndeko na bino kuna tous ba miti ensemble ba monike ba memi na aventure azongeli biso ko bondela to nommer na bad o mona ke Félix eza motema mabete parce que azu institution monene okola bad azu a nommer okuna ozoli a voiture ofele makambo tout ofele avandi na quartier Yopougon oya ya Côte d'Ivoire bon yo sikoyo bato ba nommer bino ba pesi bino mbongo bato wana nde yo kwa kotia bango monoko mais na suki wana nazozela suki wana se préparer na luka ba elemana na Bruxelles wana kaka sibakanga yo ndoki sibakanga yo ndoki bana poto bayebi ke yo zaka ndoki bo yo siko ndoki donc otiko kota na ba micro kindoki no lingolo ka bato nyonso Fabien Kiswanik yo kokai na Maman Denise o bino bozo ko finga ka ba o finga mama asali bino nini mwasi abato alobaka te azape na tina na bino te akipa pe makama mobali te jamais a répondre bato yo bana poto bakanga yo ndoki oza ndoki siko lingolo ngana kindoki no soko yawa to ko chelo elo mo pato okanga yo na ndoki no to tambuso na boulevard de 30 jours attaque ndoki yo zo bangate yaka nga siko no okanga no ke noti na kata to ko beti so fimbo yo oye bangate so manga zo tala boy ozo bangate biso to pesi ndeko na yo patron na yo pouvoir les sabino nyo surtout na la muka wana matungulu azaki pauvre awa to commissaire riche okoko ndima baninga to bosa bino bolamu no nde yango wana bolinga bokomika ba prophète de malheur contre baninga pourquoi boza ba prophète de malheur boze la tour na bino soki bozu pouvoir to ko motolo nganga na senga mutelo kote atoza na mbongo no ato komi na pouvoir no ngala tala akabo parce que moi je suis un assez opérateur économique je sais comment chercher l'argent je sais comment travailler
Natambulaka na makolo te ba ndabo mwana nanga ti lelo oyo. Moto moko te nde bovandi wana kokokana na ngai. Moto moko te. Hein? Nakoli très bien dans ma vie. Je vécu en 1974, 77, 78, 80 nde na bandi suko kosomba ba bien matériel. Est-ce que ozaki moto? Na 1980 na bino peza est bomio ka sonite. Na tunaka ba failu ba kamere bango nyonso na ba matungulu wana na réunion ya dynamique de l'opposition na bino nyonso ndenge bovande nanga na somba na 1978. 1980 na sombi 12 grands camions. Na sombi Jaguar na sombi biloko nyonso. Oh non biso tozaki na ba classe tozaki na no bana mikalo. Comment yo nyangara kata pamba bo okoya kote mo bandoloba. Est-ce yo yebinga yo? Tuna patron na ofailu, tuna ba ndeko na bato nyonso to ba ko biso ke loba na bato nyonso mais sauf Mokia. Mokia zaki patron et il est toujours patron. Hein? Bongo soki ngai na vivre bien. Mais yo OK no kota tio que no bana mwasi ya bato. Hein? Yo za kotre baluba point. Baluba sabinoni. Bangala to gérer 32 ans. Ba Congo ba gérer 5 ans. Ba Swahili ba gérer soki 21 ans. Ba siko baluba bazui pouvoir. Okotika baluba te ba vivre. Na moni pata moluba moko ta botola mutelo ko be moluba moko menacer bato. Aga baluba so bazui pouvoir. Ba ko sa ba sale loko baluba baza calme. Mais ils ont droit de se défendre contre bino ba bandi. Hein? Contrairement à to bandai ko banga baluba. Mais baluba ils sont encore plus calmes et civilisés que vous autres. Les baluba n'insultent pas les gens, ils protègent les pouvoirs mais bazo ko protéger batonyon surtout ils nomment batonyon surtout même ba finga bango. Oso moni baluba ba menacer mais yo zaka contre moi c'est baluba pour l'année. Moi c'est baluba salioni. Hein? Ils sont pas comme nous. Donc il y a heureusement que tu as une formation, non, ils ne sont pas comme toi. Baza différent na yo, bayaka civilisé bazali. Les hommes bien, les hommes posés, baza na benjir na monokote, lokola yo, motema mabe, yangwana ba mission nyonso. Olika kolobela bato mabe, mais yango kindoki yango il faut ya bato sambelo na bangunza. Yeah? At bangunza te ko sambelo na bato nzambe, awa biso na Congo to koma na nzambe. Yakawa to longolo kindoki wana. Comme ça so kindoki longo okozonga apela motema malamu. Bato abandundu nyonso baza mabete, bazo balingi yo lisusu te, balobi oza ndoki. Oza motema mabe yo kigwanika suki kigwanika. Fabien oza ndoki. Hein? Omoni soki muta ovanda ka kofinga ka bato, c'est que makambo asaka na butu mwana na moi sikoyo donc ozomona zo la kisango donc biso sikoyo to moni yo anakindoki no ogono sala Félix Eloni Félix akanga yo même na poto so alinga kanga kuna ko créer le problème. Hein? Bomi ature kuna ba loi tout ça yaka osala loi okitika na aéroport ngande na oyati na zuyo poko zo ngondo penza bien mutunu wana zo panzango. Vous avez yo za kotere baluba ponani. Oso moni moluba moka bimi abotori motelo ko be abeti moto. Baluba bazana bango calme. Tika ba gérer 5 ans na bango. So ba sala 10 ans tika bango. Biso to sala ki 32 ans na pouvoir. Mais nous na ngaku tu mobutu azaki na pouvoir. Na tika la omona ete je n'ai rien bénéficié. Sinon travailler par abino bato bandundu na basemendo kuna partout na sala ba café kuna na zo na ona kini. Oko luka musala mususu te musala ka ya media qu'est-ce que tu gagnes na ba media wana. Luka musala mususu osala ozwa mbongo na yo wengo bongo. Nyakero assez azui musala ne ba komi na présidence de la République. Mais tika bango ba vivre monsieur. Tika bango ba vivre longola motema mabeno ya kiyaka. Longola motema mabena yo ya moyaka, longola motema mabe Fabien Kiswanuka so Kiswanuka. Hein? Oh. Kindoki ka na miso makasi boy ka ko finga ba ba facilité azwinda ko ba ko mikolo si baba no vanda wana. Siko na sali effort papa na bango na kufi nanu te na récupérer bango banda ko wana. Na ko récupérer nyo surtout. Po ba ke papa na biso akosa ka biso te. Mais yo likamni na mwasi ya bato. Continuer ka ndengo na mbalo okoyoka ba élément nyo so ba opesa biso. Moi, je suis un homme très propre. Dans un problème, j'ai lutté moi-même
na tiki ba avocat na sali bango esprit na komi mikanda ngai moko na lakisi mayele oyo koka osala yango te. Je suis en train de donner une leçon de droit à tout le monde. Et puis na moni ata moto moko ta leki na télévision a ko contredire droit on na zolo. Au contraire, tous les avocats, tous les juristes me félicitent. Il y en a qui se servent des articles de droit que je donne pour aller gagner avec ça le projet. Mais yo comment eloko pa pambo. Donc bozui mosala kaka awa na ba Facebook, na ba réseaux sociaux, boluka misala bien des réseaux sociaux au futoni. Na prévenir yo keba na yo. Keba na yo moni ngande na zabo poto eza ngaso ena kende poto lobi na okoma na poto. Pe na ko luka yo. Na ko luka yo po yeba moki yango bino bo sakana yo. A bon attendeur. Na sengi bolimbisa na ba congolais to bo ki tona nga na pesi wana, c'est parce que trop c'est trop bolimbisa nga na to wana. Moi je ne suis pas un problématique, je m'occupe pas des affaires des autres. Je me suis occupé de mes propres affaires pour récupérer mes immeubles qui ont été arrachés en 1999 par moins de Congolais qu'on sort. Et j'ai lutté et ils sont devenus des épaves. Moi, je viens maintenant de gagner. Laissez-moi bénéficier de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens. Laissez-moi jouir de mes biens que j'ai achetés avec l'argent du café, cacao et caoutchouc. J'étais exportateur et je suis un agent maritime. Au Congo, il n'y a pas un jeune exportateur comme moi. J'ai été le seul jeune exportateur congolais qui a fait des merveilles, qui a combattu les Blancs. J'ai été presque partout. J'ai fait l'augmentation des prix de café pour sauver mes frères. Je ne suis des ministères. Le pays ne peut pas marquer l'argent aux finances et partout. Ce sont des gens de mauvais cœur comme toi. Des gens de mauvais cœur comme toi. Je sais, c'est les gens